Nga Micho bela tebela tendeni. Micho. Aja soro sa théâtre kala na ngala sala ngo parce que nga batu tout ya théâtre ba yeba nga vano na comme comédien. Tu vois? Na ta si que non nga na ya malise bo tout nga question que Micho bien ta ya nga. C'est faux. Père chi faut pas parce que nga Micho na yeba à travers 2 minutes. Nga Bonsoir bana poto bana monde entier balandi émission mal à l'aise balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium nde makambo soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution quand des alaka na profiter na pesa mbote na ngai epa ya mon boss papa Ricky Dibenzi motema ya mama Jolie Dibenzi mama Nguli pomme verte l'émission lelo na zanga mon côté na zala nde na ibisa bino kaka. Nous avons invité Poupon Tati, babi garçon propre. Yemoro a se présenté, boye bayi. Bonjour Poupon. Ah oui, bonjour Nata. Puis bonjour na batutu bazola na biso monde entier. Na chaîne na biso ya kitoko oyo Congo Millennium. Congo Millennium hein. Donc bambote na batutu quoi. Donc voilà. Poupon elo moko bosani okoko se présenter balandia Congo Millennium. Balanda émission mal à l'aise ba découvrir ba yebayo. Ah oui, OK. Ouais, je suis Poupon, naza Poupon muto nzamakela. Artiste et comédien ya mboka Congo Kinshasa. Moro na bango ya groupe Lisboy Fondation. Chez président l'a dit sobe le number 1. Hein? Le number 1, le roi du rire. Papa malam président l'a dit sobe naza artiste hein? À travailler dans groupe na yeba o ba yebi ba yebi ba yebi te. Se présenter Poupon artiste et comédien. Donc voilà. Ah oui, boyo kibinomoko Poupon aza ko travailler pas ya président et sobe. Poupon nengna yeba ketchwana madame poto mtatini. Anata ketchwa. Oyena. Sandal mutu ga oyena ngo. Ah Carlos. Non, même pas. Madame poto ndeni. Nga mère nga madame atangisa nchika la mikilite. Madame ya basi ya poto. Ya basi ya poto. Non, même pas. Ils ont un car. Et car, un moyen de transport. Et où tu n'as pas masse. Ils ont un gâte. Tu as masse, tu as un car. Masse, on a pratique de cam. C'est un rose aussi une mission. La place où on a transport, on a moins qui migro chaleur et trop. Tu as un carburant ou il y a un moyen. Quand même c'est bon hein yo ndimi na po ba misuba ba vimba na kaka oya ye nga zorgete nga sona na car ba boyeba kina na car sona na car ba boyeba okosa batu poa bo batu wana yo ba kosa batu yebi bango azoma chauffeur mo bazuni express mo ba commander ni na zo express aso ina chauffeur ngapi na kumba neni yo kita ta comme si chauffeur wa client yo fa na sima nga la zo vola c'est comme liboso to ko nga isi fina ko maka pe ba benga. Et non, quand tu as monté, tu as bien na finiola, et puis au contact OK. Nga ba mas ba car na ba fena ba wili mushedi ko de mboka na car. So na kina wa ve neni ni na matanga moko boye senga car. Petit so contact. Oui, le chepe car biga. Et non, na kanisi ku tezali car ya $5,000. Ya ya mama Oliva pese ba artiste na kanisi nde yo sombe no car. Nzo nde ba pese na bango yo. Cheche ngaza nga mbwana e bien ote. Nga za kina mambwana te na ebite ba wazo ba $5,000 on a qui pas non deuxième fois oui bien otende ni likambo tamboli kisasa mobimba munyoso ayebike ba artiste ba pese ba $5,000 ba voyager ba ke ba poto ba Dubai yo kombo za kina liste te oh ba artiste ba zo 5,000 si oh bon kona yebike mama présidente na biso na longoli waza mokonzi ba sa ki association ya même artiste comédien akina ki Dubai ko tourner filmer wana yebi na nenga musala na yebi bongo zaki pe na actrice na biso Martine au centre pa ki na zaki na kati première liste ba tu et puis voilà ba kene ba sali musala ba zongi ba 5,000 wana nde na yebi to so zaki ba 5,000 hein mais yo pe aux en succès na kin mais nde ni bataki kombo na hotel bon en fait les autres dépendent na bato ba zaki na organisation wana mama Oliva bi na la besoin ba comédien Mamango pe toro lobela ngo to piango importance parce que ba o bazaki coup de chapeau baza bandiro na biso bakina ko se présenter pour na biso c'est un problème nga so Poupon na se trouver na liste wana te bon nga na zaki nga Poupon ba benga nga dina no nyonga ge non to se belé artiste c'est belé so maman lui fait exemple na beso ya 10
so na 10 wana so komono ebimi okomisi nzambe so ebimi te tant pis bao bakendaki c'est bon déjà biso avantage déjà parce que toza na actrice so moko akendaki na komo ya Lisboy Fondation na komo ya président so ladi esobe akendaki ake na kunya image ya groupe ake asali musala zongi nga poupon kombo ezalaki te so nga na olala te na fa na ngake non komo na nga ezalaki te na liste o maman Olive amema akomende na nonionga non moi je suis pas déjà. Ah oui, boyo kibino mongo pour prendre un lobby na vérité ya za na anyongi na été un maître di Kembes lutadi la maître di Kens lutadi la na Londres yo mongo yoki pour prendre si j'ai na biso penza émission ça pour obi ke ma na poto ma ba foyer belé panzani pona bino ba jeune o bozo sala ba théâtre ma foyer panzana ndeni ma foyer ba mabala pona biso pona biso ndeni na bino bino bolingo tika basa batu kimia te donc ce gars moi sona lingi yo na ndenga bien ke na ndenge ya sepelaka na mais yo o memi yango na ndenge mwa likolo de ce pesa kistoni mambo wana bon en fait na ebité yo besoin apprendre nga ngai na vie na ngane na botanga na famille chrétienne déjà la vie na ngane na marambo ezaki moi si intel o moi si ya mutu nga déjà pour na zana mambo wana te nga tambola bongo selon biblique makambo bafoya mabalo oyo lobi ezokufa yoka moto olobi yoka moto oyebi nga nayebi te bato babengaki ngai Jansi Chalère na France abi nanga fo lobela bongo bafoye ebele ezokufa mpona mibala ya théâtre babi basi ya poto balingika ya bino mpe mibala ya kini bolingika ya basi ya théâtre donc na kini basi bazalaka te Jansi soki nani no na France nga mpe naka na bato na France nga na ba Christelle Blanche moi ça pembe na France père oyo abotanga azalaka na mikili aza na France. Non, on a une nouvelle, on a été apprendre un bon. Tant pis, maso bazo salango, ils a bien été. Moi, j'ai na vie dans un arbre, moi ça me touche. On a dit oh, na tadana zana John na iba pe perte. Ngai pe na faire si kononte, vieux Jacques Mayelanda yebi donte tozo omonite te, ozomona tozo lukana no ya bien po et ça la bien. Okutala wa mabe tozo luka bien. Ah oui hein, yaka ba choc. Lingara ne pose ba betaka musique yebe lingara ya ba choc si ngai ezala ngona ebite ngana makuta ngana na ba relation soko lo ba nenga poto to boité to le ba émission ba YouTube ba théâtre ils na ba fille ba tara biso ba fan mais ça te fini so robengo na Paris to na Londres to wa robengo non pour na sepela no façon jouer ngama mona comme c'est moi sinanga c'est pas ça moi je suis pas les gens na ebite so ezala ba ndeko na biso msu ba collègue la ba jewana robomara ba foyer nde oyo zolobe yo mo boyebi ne ozana oyebi ke ba foyer belé kufu na mibala ya théâtre oyebi yango mibase belé ya poto ba sutu ki mibala ya théâtre oyebi yango yebi yango te mto zo apprendre oyebi yango nga na ba fe na ngai na ba fe na nga ba dide c'est ça de Londres ba miki na Europe na bato belé na Europe et puis na sola na poto ne na boy nga na fa na ngate na carte na nga na ndenge na sala boulot na nga na zo appel mo boye to ya jomo boye comprendre abengo no na ba Rodrigue Batende akina ba États-Unis atambola ba Europe Rodrigue Batende ba mama Aziza Lukusa Rodrigue Batende balobi ba mbote belé famille Matende Mobimba na mona Jolie Matende Frida Matende bino so ba mbote belé siko pourquoi bino lingaka basi poto pona kini pe basi bazali mais so hôtel plupart artistes belé te bino mibali po biso pe baso nga pe moi senga lo c'est yo na ndenge pe visibilité mikili boye c'est ba comme belé te nga lobby ce qui non ce que zalaki biso basi te ngolo ba pe biso basi mais balobi mibali surtout ba artiste o ba sala ba théâtre zo sera parti pris bon bino pe ba chroniqueuse na biso oh ba wembe la bino ba chronique oui soit nga pe na zo trop hein moi journaliste boye bazo boma ba foya batu nini en fait na nengo sala analyse na nyonso eza nango eza ça dépend mutu tu vois moni mutu na vie auta na éducation na ye auta na famille na mutu ayebi na ma vie na ye eza batu msuno to siko neti ngati nga na ofanda boye singa ndeni masa nga odi mambweni collègue na nga Lisboy Fondation bogar mo bogos ordi mobala pembe ordi mambweni de masa na nga pe bambote belé bébé ke na faina masa bo présenter nga yaya pour prendre oyo momi nanga ata azaka na Londres azaka na Paris ale momi yango to saire la solo bien yango pour na sepela nondo jour et après nga no molinge babi bino ba artiste ça na ngelo te eza na bon en fait moni na mondo to za
Maman la kosote, eza ba parvenant ebele ba na mondo. Mutu tu za artiste te. Moni biso to na grâce, to na mouvement Lisboa fondation président so la di so ba fanda na tel sa biso petit. Moni musala boponi. Eza bo tala art ya bo. Pota mola bien na boulot oyo. Po ou mais na boulot au fo bo. Biso so ba discipline no na biso ya rep ka to continue na salle no jouer. Nini. Non, biso no fanda après à télémio na papa malam le roi de rire apesi moral. Petit na ba jeune moni na vie faut tambola boy. Moi ça muto simbate tout wana eza nyonso eza parti na ba conseil eza na boulot na biso. Biso côté na biso na côté wana tozana mambo wana ti. Mais ba masse belé ba ye mondo lelo. Ah ya nini? Ah neni natande bon internet eza na vitesse. Na mona natana manette na share bona mona lati mo nini azo ba code. Ngala oya lelo malgré na ye na ngaka boulot na diembela kaka mais po na teka image lobi moi si mo ba fongola G abenya zui. Oza moi ça ndoki. Biki mabale yo mo po biki mabale belezo kufa na poto po na bino po na biso ndengini mabale ko yo na obala po bele pito biki basi babali bango siko yo na obala nga ba obala nga ndenga na mobali nga ndefuna bala mwasi bazo bala bango basa peka mibali bazo bala batu kuna yo bien ngote bon comprendre donc les ambiance donc c'est un mot beaucoup type moi pour ça la ga elenge ya bongo te ben beni eza bongo penza. Si tu as une mission, il faut na pesa non merci na mutu ya mbibi so na cadeau to za kitoko Noël meuble maître du temple. Haute tension. Ya za musique ya sala moni ba mambo moni to fandi ba sala on catalogue etina ba mikili ba benga gae. Noël meuble maître du temple. Yeso sala le kit en tout cas correct. Merci na ye pour mta ya mbibi so na cadeau vitoko. Faut boire Noël meuble. Noël ya en tout cas meuble Noël meuble donc balobi ya bato ya Sarah Kabasele donc en tout cas na moni pena emplacement kitoko musala kitoko bana poto soko za poso zwao kiti ya salon kitoko ko luka kutu mingi te yaka wana pa Noël afaska ya kalufungula omona pena kiti ya kitoko sali shwa yo moko ndezala kaka na tuna ba relation yo za nango na ba collègue no système. Oui, pas mal, nga relation ya. Artiste et tout hein. Artiste tout te solara bien. Oh, ça là que tozo attend sur la to sol mais oh peut to ben na ba visibilité na ba écran. So na milieu de kutani mo mbote zalra nango hein. Après va na ba massacre artiste et comédien te. Na ba massacre va ne carnet nango ya Patrick Beckham, c'est mon frère. Na relation d'artiste et tout, artiste et musicien, ba comédien tout. Comprends ba déplique pour maniance to solara bien ba Mignon Abraham to solara bien ba Nono Fuji mais mutu mo pas souffler nga lobby bobo bola coco na France bango na Landry le roi Landry alobi pour pondre kaka yo na Micho penza e bela raté na chef no Micho na Micho bela tendeni Micho ska yo budaka ye tant que ya ancien na budendeni nga da mamba budewe ya vina nga ngala bote ngala moni ngaye usa poser te pourquoi na mono zo ninga na parce que o tinga question mo ya muto to zarane boulot moko o to travaillera groupe moko so yo bi ngala Micho bela raté muto kutu moni na ebiso na nenga bien na nenga mabete moni parmi na groupe ne to zara Lisboa fondation parmi muto am to chance yo fanda parler moko to dame to baiza ye muto lobi wana Micho chef président de PC chef mais kasi yango yo peut les Micho comprendre que yo président comme linga mingi ekoti moi en mon boy ka ndeti po Micho lobi ke yende mutaya na yo na Lisbon yende mutaya mbayo mais yo komona ba vitesse ka ndeti wela président ngai poupon na nenga mabete moni ngane na mouvement moni na vie mutana nenga bodi mutu en faveur chance ni ngana ya Lisboa bato ba yeba masana nga ba rodi ba mui ba ngana wakuta mona mouvement ba rodi wana Micho ngana to yeba avant mouvement en dehors parce que ngana ya Lisboa na nenga na grâce ya venanga Igor 2 minutes na pese ba mbota za na Paris ngana ya groupe tende ba yaka ke aya kosi demande na luka musala na besoin théâtre nga déjà sur ça théâtre kala na ngala sala ngo parce que nga ba tout ya théâtre ba yeba nga avant on comme comédien tu vois na ta yeba ga yo pour alinga ki trop basa mikolo ba mama bimba ba yeba nga po wana on a habité bon wana to lo ngala wato kimia ngwa la kimite ele kikilo olo ngala epsiona parce que mambo yo lo bien on répondre aussi na expliquer non nga na ya mouvement Lisboa tout nga question que Micho bien taya nga c'est faux. Pierre Chiffo, parce que nga Micho na à travers 2 minutes. Nga na za fait nga Igor 2 minutes à la seconde. Et si quand foot il a pas grand-mère nga na bandal.
nga nazala na fe na 2 minutes nde ya za artiste ba artiste ba ya ka ba Duchesse ba fe na ba Ansu Zolo na pese ba mbote ba Mike la Duchesse bango tout ba fe na ba José de Londres Sida Bilele les bazoye pas de Londres ndenga na oye ba oye ba à travers 2 minutes président na dit sobe le number 1 oyo na leo na za pompo na ye kin ba yebi pona ve na président na la dit sobe na pese ba mbote nzamba pambola yo yoga na kini ka poto ebanite poto na ebanite lobi kini ba yebi folo sangisa ona sola no sona nta normal monde ba lora ba ya wili musheni code ya mboka vela nga na musheni code ya mboka lobi yo so ba lobi mutabwa na bwa kie po aza mutu na yo na profiter pe akoma pe mutu nanga ya wili musheni code ya mboka ba lobi yo so ba solo na yo babi yo na western okota ba tata 10 fois ngape na kota ta western wana siko père nanga moni ya artiste bele ba te yo kakata ba dimanche ba te ya wili musheni ba yebi na bango ye yo boy ya Willy Mouché bon mona ya Willy Mouché manu te papa moni no monete so nga so la ba ya Willy Mouché fe na monde ofani boto fana na vie na micho za Norvège na pese mo to ko ya kina zangi na Luanda eki kento zaka ba ya Willy Mouché code mondial ve na nga te fana to liabu o ba te be ba boka no amona ya guti na yebe na bondeni na yebe Mami Zola la chinoise na Londres mo saka na ba range ana ba cara danger on est là que les éléphants tonné te yebe na bondeni ba bébé Gucci qui mort na Panama na yebe na bondeni biso to le antenne avec antenne eza na sat eza partout ti na Europe batala déjà nga na muto afula rabatu président nga la die so biso so to le ga d'image et puis biso ba théâtre mo boto le fo benga batu ke neni ne non le kalelo talanga non biso ramna rendez-vous mutu to ayebi que chaque dimanche à partir de 20h30 antenne A au mona Lisbonne Fondation so taonga sana mufunga Lisbonne na 7 ans na 8 ans na décembre na ko sa 8 ans bana na kota 2010 style lelo na ko sa 9 ans plus tôt yango ke simba ba kiss na po kase kaka ndeti o kase na misho yo kakoza na pièce tout misho kaka pour de biso nyos na kinde beke enfant chéri ya président sobe ça ki misho mais to comprendre que na mbala moko komi yo so la selon enfant chéri à groupe Micho qui a fait chéra neni posé sur la dia sobe aza vieux mot basala ba petit tout ya mouvement bien mutu tout o esprit no etinda ngana so ngana ya mouvement na ya tena ba lettre na yo sa théâtre rien nga présent mon ngana ya ba uta Zenith mon na présent so Ranson ba uta Zenith mo 2010 to yara cheye na Igor 2 minutes vina ngana Paris to yara na ko tika vina nga 2 minutes so ba kolimo va mon nga ko mon nga sa petit yo aux artistes yara mon fulo ngana ya mouvement la tourner na le dimanche na TV lelo ba talinga po lundi na ba ni rep mutu mo ayebi ngate moi est-ce que ba moto na okaka oh na solo ti na zo ke mamba chance mutu ngana ya Lisbonne ba memanga voyage à Brazzaville ba futi kanu na kina tourner ata masa na ngoro dit wa mouvement ba yeba ngate ba talinga TV ba monika jeune mo bogos et puis premier rôle na jouer moi na so sobe na ye Micho tani zo boma loko za bogo sengo zo boma bala bat na poto po ba benga lobi surtout yo penza yo lingi basi ya poto surtout basi ya mikolo omonte ke basi wana baza ba mama we ngaite bibishi mushimba Gucci na Gucci balobi na kati ya Londres moi so alata ka Gucci bibishi mushimba Gucci na Gucci yene tabisinga binanga mekano ko tuna babi puponde tikaka azakana eloko nzoto po entourage a proposer ka basi so tel pe basi on ba mama bimba entourage nga ya basi te na to so toutefois ah Caro na ye na ngo ya masa na Patrick Beckham grand chanteur ya mboka ya président so Fabregas apesinga contact ya yo émission zwa les entourage c'est ba tu na nga zakana bango on comprend basi gata mais so pe basi balinga nga mabete yo va jouer linga retraite ya mabe na akosi masa na Aristote nonda bogopolo papa Zara aza en Turquie abenga ya nini na bakolimo bazara na otindelo me na tela fia na nata na lele fort ko penga numéro ni so abengi yo eza ese mbali no relation ti en tout cas noko na nga izi mayele oyoki ndenge tati azo kima mais tozane kaka ya mabete mona bulo to sa fo pe mo balinga ka ça va bien mo teke bozo panza ba foyer bato ebele na poto foyer ni nga na panzi ya bato jizo bete ya masolo bato to yanga yo mona kasi te babili lilala moko efingisi malala nyonso ebite sola mamba bato basala ngo asa ngo te ngala to songa la famille chrétienne atambola ka bo
la vie na komona teke oh na vie masana Patrick Bekama na moi Simon à Londres na ke na fouiller gaga titi wana vie na ngate yo na so na monde to ça na art eza la musique eza la théâtre oh ba benga maboki eza monde moko boye poza la foza outi na famille na yo outi na éducation moko boye oye nango bebele baza ba parvenant na kosote. OK, siko na poto ozana combien de basi na poto so na combien de basi kuza relation basi basi chéri quoi na basi na poto bele balelanga pe fort na kuna famille na poto ba meli basi o mo basi wana pe bango la so alandi pe bien bango bibino bo panza mambana na bango po mwasi mususu uti na vie na yena mobali na ya comme na poto la bando taka ba CD na bino ba théâtre na bino e bungisi muninga makanisi na yo monte ke ozaka na mwasi moko otolanga yo za combien de basi basi ngolo bananga basi neni mwasi na yo pour relation na songa na famille na ba meli ya tati mwasi pembe de longue jamara na Paris famille za ba jiken tati ba tutu ba na Paris ngala poto na relation ya famille na pe na relation ba tumsu to sola ka bonne relation mwasi msu bo soane bo sola ka pas fan no exacte ka mwasi na yo diko ba foyer yo zo bete la seti wala ngala linga na ba nani ngabo ma foyer yo moko yebi ngala ko loba te yo moko yebi bato ba bo ma foyer bato balandi émission mal à l'aise to comme pena ko chité na biso na Poupon Tati bino mo boyo kindinga lobeli Poupon conseil ko pesa bato bakanisaka bongo ke bino bo bomanga mabala bato bino bolandaka baba basi ba mama bibimba na poto conseil ko pesa ba non c'est pas bien ils a bien temps ils a bien été moi ça muto olinge point zela yo bo bino kipa biso banani bino ko muta bata maboki bakipara te bata maboke za artera kufa yo pour artiste Papa MC Mingiedi, en tout cas, yo mo zolanda na mère d'Ef Trocadéro, mauvais Jacques Mailanda, donc Poupon yo boyo ki penandinga peseli. Poupon to comme na biso presque na souk émission nga, moi démo, moi numéro de téléphone, moi mabanga et go sala bien. Ah ouais, sali bien la sepeli en tout cas na ta invitation na yo. La ndenge au penser go yambanga et sali bien plaisir à trop, merci na yo. Puis merci na batutu balandi biso. Merci à mon président l'a dit Sobe le numéro 1 papa malam papa zo sala ke Poupon za la boye et puis merci na chaîne na biso oh babi yango nde makambo te biso to solution baba zo la bon makambo mais biso to za solution na Congo mili mon président Ricky Dibenzi mon président Ricky na longoli manette là ba mbote no siko zali quoi ba bien motema ya mama Jolie Dibenzi maman pomme verte maman nguli la motema ya mama Jolie Dibenzi maman nguli pomme verte et puis na moni cameraman ça bogos moi mukina misaba mikolo beni moi ba mu shayande ça image la profiter na pesa ba mbote na batutu balinganga merci na yo na nde bulo ya manga na pesa mbote mingi moni na yo et puis merci na chaîne na biso ngene mbangu na pesa mbote moi liste ya moi jara yebiga moi relation za tourna pesa mbote mingi no ba non na Noël meuble maître du temple haute tension na pesa ba mbote merci na auto sala rapport na ngai et puis madame Sarah Kabasele ba mbote na yo ya Willy Musheni code ya mboka wana mon père bon fait na Didier c'est ça de Londres ba mbote sikol Aristote Bokopolo papa Zara ya ko terapena maison na tirki na pesa mbote là na moni tirki wana moni massa na ngai moko pe designer kaka donc na pesa mbote na mamizola la chinoise on est là kelezi wana nga ya famille na pesi ba mbote c'est dit que wata kulele na pesi ba mbote na omona na mupanzi ya ordi kuna na monze ki fiston manisa grand garçon ba mbote na ye na bje so azalaka wapi na pesi kala soki Léon makanja soki c'est dans mabanga na wote donc to ko non wala mabanga kana ninga liste te ndinga code na beni Guilain menga Rodik Matende yaziza lupusa ida na pesa ki ba mbote wana mutu na nga ya kati na pesi mbote na meli ya tati et puis batutu balandi biso quoi donc poto batutu Gwinel te please na Paris donc poto Christelle Blanchot na pesi mbote batutu basepela na auto chachaka mon numéro de téléphone ça ira bien na Facebook so ngozwanga c'est facile betika Poupon Tati au mona garçon a pembe ou na zana nga wana quoi Tati mokonda ba chéri ba bipe na makambu ya nete ya batno banda ba théâtre kala yo boto la bango trop basi wana muta souffler ngai osaka kiodo
Mbebo Rose balobi vient ngo saka kio de bina ngabi kotala pe poupon boye abotola ka bancien na ye na monde a basi trop botola bancien kobota basi abatu otunenga mama basi na episode anga bona souffler ngango aussi moni na monde to yabo ngana na relation na so batu tu ba vieux o ngana na kuta na musala o so tamusi micro ko banda ba vina to tongo ba vina ngaba o ezaki ba jeune ba vieux bala makamba malio boy na mais conscience na onde yebi so normal ngali ngaka basi batu te les compteurs batu ba banga na ndenge nini poupon so asoli na mutu boye et comme poupon wana boye ouais ba jeune yo et la puissance. OK, tout continue à mabanga. Donc la pesi mbote batu tu balandi biso donc merci na yo. Merci. Pesi mbote na batu tu amelia tati de longue jambe moi si apembe na pesa ki déjà massa na research boko polo merci na ozo sala pona massa na yo. OK déjà. Alors vous comprendre ye alingi trop mabanga banga donc il est menga. Maître la pesi pe batu tu ya maison na biso Noël meuble on a moni zéro chaleur. Massa na Patrick Beka merci pour na car pour moi tour. Salut merci na yo. Merci. Numéro téléphone na ninga mabete. Yo zo pesa numéro pour na basa yo zabongo. Aïté batu ni ba benga baloba ngangani. Batu siktogo merci pe na on va continuer le besa bien. Numéro za plus 243 99 31 93 243. Donc 099 31 93 243. On a WhatsApp, Instagram tu es là. Donc merci. Na batu tu balandi biso. Na ba oba yebinga na ba oba yebinga te merci na ndebozi moi tamwa mega na bino masa na Tracy Eleza paka juma. Ouais merci. Voilà boyoki ndenge poupon tati alobi na micro ya mission na bino ya mal à l'aise quand des alaka pour manga pe na opesa bambote nanga babi sans bino to vivre te sans bino brachina kwako akotanga te maître di 15 lutadi la na Londres roi Landry na France Bobo Bolakoko na France Jancy Chaleur na France moi si Ambinga na Congo Osaka Kyodo vient na ngamoko merveille matai babi moi si moi pembe mukie vient na nga Osaka Kyodo balobi Mbebo Rose balobi mobali ya 80 mètres papi les sages Ambozo firmier moi sananga moko MC Mingedi kolo kolo ba société balobi MC Mingedi kolo ba société na France Ngwaizeno bienvenue Medina balobi yende mukonzi ya bana présent ya bana yolo na kati ya Londres donc binos bo sepelaka na émission mal à l'aise en tout cas numéro nanga ezawana Jolie Dibenzi à la prochaine émission bye bye bisous.